Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi minikola baninga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Bandeko bana na nzambo bolanda kabiso na Ciel Ouvert TV tika te nzamba kana kopambola bino lelo boko kamwa lisusu papa Vincent aye liboso na bino parce que eze bandeli ya mbula loko eze bandeli ya mbula il faut ngai moko le patriarche mpaka na fongola yango ekozala malamu somo na kopesa ba passe pas ballon valable et pas ba Josué Liwanda et pas ya ba mama Bene pourquoi pas se fora makela nzamba pambola bango bona na bino malgré année autour que les gens année moko ya ba stress année moko ya ba problème année mikakatano batoming ba kufi batoming ba beli mais nzamba seli grâce quand même toko na 2022 ya mwana pamboli année oyo devise nango ezali année ya récolte il y a beaucoup de ouvertures il y a ouverture de belé et puis il y a récolte toko lona bisika oyo tokonaki pe toko pardon toko buka bisika otokonaki peut te rebouca peu puisque tu connais quitté par la grâce de Dieu. Et on a fait une bonne mingi. Donc, Ezali et Bandeli Ambou, la première émission, on a fait un Amboula Oyo, Ezali Ambou Oyo, on a fait une bonne mingi dans l'homme valable, l'ingénieur, moi en tout cas Yanzambi, petit frère Jésus-Christ, cerveau électronique, moi na mayele, Bobele Kakayi. On a fait une bonne mingi, na baye Banso Basara na Ciel Ouvert TV, je suis Liwanda Brom. Nzambe kono pambola ye mama Bene Bénédicte Makibé Nzambe azanaye elongo na pesi Sephora Makela ma fille chérie Nzambe azane longo nani susu Jafet ma fille Nzambe azanaye Bazé Belé Chris Nzambe Chris Makela Nzambe azanaye Audrey Makela Nzambe azanaye et puis na solo ba baso to banana bango ba chaîne oyo vraiment Nzamba Zana Bangone Timosakoli Jirlandais Luanga prophète Nzamba Zane Longo mon fils na lingi mingi yémota mon fils mais mon coco Jirlandais Luanga Nzamba Pambola yo et sans oublier la Pamboli ba Banso o yangate o basakana ngai de cœur ba soutenaka chaîne oyo ba soutenaka pasteur Vincent Makela Nzamba Pambola bango na Pamboli sœur Mariam na Belgique le ngona mbal na ye Papa John, Nzamba Pambolaye, et na pesi sœur Mimi Tomadouda, Nzamba Zanaye, Bananga Motema ba Afa Chéri, Namba Naye Frère, Nzamba Pambola, et sans oublier mon enfant chéri aussi, sœur Nancy, na France, na Mobani Naye, Papa Edi, Wabna Bana ya Motema, Bangoana, Nzamba Pambolaye, Mamati, na chéri Naye, Papa Anissé, Nzamba Pambolaye, et na bosse to pesa mbote mingi pa ya Sunda Tendresse na Belgique Nzambe azanaye Tendresse pour na baiti pour na tout sous Ariette Nzambe azanaye et na bosse te Balbin Mondele Mokonza Basser Nzambe azanete moi c'est kitoko Nzambe azanaye et na pesi mbote mingi et pa ya Bazé Belé nani susu ah tu es le mbula ba comme c'est zo kima mais eko yaka ah Jonathan Mandila ah moi nangai alela se bijou mabe ya na kate moi ser bijou et donc binonyo surtout maman Véron na Allemagne c'est Igette sur Mao na Hollande Nzamba zanayo na bosente yanzeza siskale motema Francis motema siskale motema na chéri na mama Biita Brigitta Nzamba Pambola bino so na bosende o malimbisa boza telme belé na ngona za ko annoncer bino ko banda lolo bakango chaîne na biso Ciel Ouvert TV eza na posa ya 25 partenaires oyo to bonosala bango na travailler en collaboration na chaîne na bino
25 partenaires ou 30 partenaires. Mais on a 25 partenaires. Donc on a travaillé, on a partagé mes missions. Bon, ça a mis sur le mot, soit vous avez l'image, on continue sur la chaîne. Et puis, on a moi les sougité, les souvenirs parce que tout ça a matériel. Et ce qu'on dit, on s'inscrit dans 25 partenaires Oyo pour soutenir la chaîne Abino vraiment aux Anakati et aux Arabongo Malam. Alors, on a dit boyebi ke tote kobungisa 25 na biso sœur Henriette makela ototika biso pe à son âme lelo na yami po na bino mwana ni moko bokotala kaka mwasi kitoko mufude ndenge toloba na lingala ye akobenga nga bongo noko na yami ye sœur Pemba Blandine moto no baka mo makasi mbote ise pe bablandi mbote boni santé ça va par la grâce de qui de Dieu ya ngai ya yo moko to ana par la grâce de Dieu mama Pemba na moni mwasi kitoko boye nini oliaka nini pe ngoma kitoko boye soso te menchoso toni bon soso est comme spécial ya ba konti ba ya soso est monanité balaki biso nini su balaki biso no valable Mpiodi naza na santé très la Mpiodi porté disparu ba konjo yo nzambe ata so makamda bango osoli amsoso Mpiodi makoso to le nini simple parce que tu es belle tu sais que tu es belle batu nde baloba koza kitoko to yo moko biko zaka kitoko batu nde baloba yo moko milobelaka teke na kitoko te nga olobaka te batu nde balobaka mais oyebi koza kitoko nayebi badérangement ebele nazwa nango badérangement ebele kolinga mpe ebele te papa te kobanga te siko mona ngai journaliste mona ngai papa Vincent te kolinga mpe ebele bayeba sa kitoko bazaka bale ebele yo ozala bango kobi te nala mibali ebele te oza mobali te ozala mobali te oui donc takine koya pas de problème tikoloba boye ko Pemba ozobangisa bato donc ndeko oza motakine koya oui papa bino moko bokata ntina est ce que mwasi kitoko boye ndenge aza boye ebaza na taille so bino te bise awa omonaki aza na belle de taille belle de figure yo moko tosoka nanga na Amérique na France soki nesika nini soki ne wapi ozondimaka esere na biso oyo aza libre réponse na motema na yo alors wana ezalaki mpona tokota mwa mbesi na biso na biso sere na biso Pemba aute komungisa motu moko motuya na bomoi na yo aza nani azalaki mama na ngai okomisa so kombo na ye complet kombo na ye Henriette Makila abelaki nini yango elekaki mpo aya koteka biso mpo namoni ozwi kitoko ya mama to papa ya mama nini yango elekaki mpo nasukaka na mbula oyo operdre mama na yo se Pemba omonaki nzambe moto mabe namoni te mama abelaki abeli mwa ntango molai na ndenge ya bongo bozoki ntanga koswane ye te se Pemba toswane mama ntango molai toswane mpenza mama bato mpe bamonaki le nzambe mama akofika okoloba nini epai ya nzambe oyo azwi mama nazali nanu jeune azali mpe mwasi kitoko soki otali kaka soki obengi nga na numero ya 0 ya plus 243 81 81 44 131 omona profil na nga omona photo ya na nga ya Henriette soki otala omona palaki donc toza na batrait et puis Pemba azwi vraiment mama na ye mpo aza kaka ye moko te babele fille baza awa ebele me nami kaka ye prochainement nakoyeba bandeko ne somona bango tobaka se kitoko nzambe mpena apesa biso mpena oyo ndenge ndeko moko alobaka na lingala bayanke babora makasi bazali awa ndeko moko alobaki paster Vincent soki takosala choix na famille na bino mpo bala mwasi akozwa trouble okozwa mpena trouble ya solo nzambe napambola libota oyo alors ser Pemba okoloba nini epai ya nzambe oyo azwaki mama na bino pina suka ya mbula baninga ba préparer bonne année bino mama akufi okoloba nini epai ya nzambe oza na message ya koyebisa nzambe wana papa merci na oloba mpe epai na nzambe
topesa ye nzambe eka merci mpo ezala epasi esala ye biso mpasi makasi kaka suka mbula boafete décembre mais biso mama esala ye mpasi mais topesa ye nzambe eka merci yo oza 40e nga naza 3e donc na liboso na yo bana mibale bazala oui basalaki. Ok, merci beaucoup les amis pour nous découvrir. C'est une émission Pemba. En tant que ça monte mingi et pas y a un protocole va s'appeler dans naïté. C'est que ibi nzamba pambola ye na pesi organ sous moi si toko c'est bango boto atana mbana mbola bombo na bango et ko sala malamu na pesi maman Elisa na pesi mbote bakasi na pesi famille nga bakela mbote komanda Timothée Makela Yanje za Makela ya Charlotte Makela yari nangol ba yari Makela vraiment bolimbisi tout ko bukse kala migite ya bébé Makela ya Zado Makela na l'équipe pas yanga moko leki nanga Blandine Makela et puis na c'est qui ça Mindo Makela et puis na Blandine Makela. OK. Biso wana to fa Makela na souhaité ndo mabibu elamu pena ba Makela nyonso bato batonda besoin d'émission à live pour to na église et ça moko la mercredi bato baza pena belé besoin d'émission. Alors on va qui sont tango ya aya ça voici hein ce qui est uriko yo ya bon benga na opération numéro na e non non bon bato opération numéro na e et on sala bon malamu mais to so teka yete mais et c'est moi ya moi si ça la ka na suka nango azo mobali abala zape mabete soki boko yoka na boko ndimana voilà elle est là merci alors toli na loko mususu c'est na biso Blandine Pemba botami okoli osopoko moi jeune fille ozana posa makabebele to posa makabebele na vie no toli ko yeba osala plus précisément eloko nini c'est Blandine Pemba. La vie n'a pas travaillé dans la politique. Ma politique. Oui. Ah, maman, politique ça a déjà terrain beaucoup glissant pour les politiques pour nani. Ah. La politique pour na les cas de Canada. So, donc il a travaillé dans la politique. Mais mibali ba yango zo bala te et pour mibali ba banga ka politicien. Et boté lo valable. Tant parce que kozali oza politicien osala ka makamba ba politique bato ba ko banga yo c'est Pemba. Ti bato banga ngate politique eza na pa musala nyonso. Ndo banga ngazaki. Po mobala za na ba moyen ta ko yate pa biki bilo to linga politique bozaka basikaka bozaka pembeni kaka ba ministre ba député ba boyena boye ba PDG alors mutu simple te ka pa Vincent Boye naza ni ministre ni même ko za la commissaire des zones à Wenze naza te na ko banga yo c'est Pemba ti to banga ngazate papa ko ba ministre ba député baza ba collègue politique baza ba collègue na musala baza ba collègue ndu aza mutu pamba te aza musala mawate aza mutu pamba awanga ninga te aw pusali pembe na nga normalement to sula normalement pas de problème mais les kambo on a dit que babanga kabino basi ba politique les kambo na kanisi ko opiko telemela ngate na bili kama solo ezapela bato babanga kabino bazali oui c'est vrai ezapela bon fait ba mona melo boza ba moi sérieux pour basi ba politique ba bakabosala ka kindumba na niveau ya likolo kuna ya bino ba politique balobanga bango bombe eza bongo te papa eza bongo te politique eza na kata mosala bakondi koza bakada mosala tosololaka ya na karte ya politique tobenganaka mingi bakamarade ya na sens wana. Mama Pemba na curiosité c'est Blandine Pemba na koyeba bato bonya minene oyo bato bayebi oyo sala bango politique esika moko oyo bato bayebani tanga kaka mibale te misala politique na travail kota Chibala Bruno Chibala oui na travail pa na ye na kota ya c'est la biso ya Sina na travail pa na ye donc na bota ba ko mibale to mi sa to tangi mibale Bruno Chibala azali premier ministre et puis le président ya Sénat ya lelo. Oui. Donc ozali ba collaboratrice na bango. Bongo hein? Le bongo va monter ma case. Ça bongo. OK. Est-ce que Moussa est facile? Moussa politique est facile.
eza facilité ya mosala moko boye akotravaille wana kolinga mosala moko so olingi yango eza kuna makambo ebele ya makati eza ya mabe mais so napona mosala wana ngambo na lingi mosala politike nde na formere bakisi tekisi te bamagie tikokosako yo ndimela ser pemba na mosala no bosalaka wana mpenza nga na ndimeli yo te ozanga ta pantacle moko ozanga tokota na loge moko ser pemba te nakala loge te loge eza te papa nga na koyaka naza ser l'église sambelaka nzambe bon toyi koyeba so oza ser église opriaka wapi tapuya na assemblée de bereka epa nani eba pasteur Vincent Makela oye mutonga na yembe na pasteur na yo oui c'est ça oui. Ah bakisi te papa oza bakisi mwa tata moko boyaka kosokola yo pemba na baboto oza nango boye ozwa mwa lupemba mpo na bebake kuna mpo soko to bokoti bapolitike wana mpo ozwa mwa grade ozwa mwa poste moka bien il faut quand même ozala muta misala namuta mosala te biso tolika yesu biso mama na biso alakisa biso kaka yesu todaka nganga te kosokola te kaka jésus nayebi kisi te papa merci sepe mana ozotango molai te mpo eza ebandela mbula nanga nafongola nanu mission oyo elongo na yo sepemba eloko biso na kotuni ezali ya zala sembo zala mpenza sincere ser ozomona mboka etambola ndenge nini mboka etambola bien te ah oui ser pemba yo moto oza moto abacibala moto abanani moto abasena ozozala pour yo oza contre mboka etambola bien te ser pemba mboka etambola bien te mpo bato basufri makasi bato basufri na mboka bamisala eza te pasi eza na makasi na mboka basufri mingi souffrance yango yo omona yango oui c'est ça omona souffrance doit souffrir neti oyo bose pemba bino mpo tosouffrir souffrir. Donc, travailler dans la politique, mais ça souffrir, c'est ça. Donc, souffrir dans l'île, toi, moi, c'est que tu as boyé, dans mon oliac, bien, oliac, no, basoso, na yo, bateau souffrir dans les bisous, pour depuis ton an à l'été. Yo, mais là qui jati, aussi là qui biftek, beaucoup de rabats mebling, yo, là, c'est qui n'a pas, ce qui va, fada house, ce qui fada house. On me dit, la bilo, 20 ans. Mais bien, souffrir, c'est bon, souffrir, c'est paiement. Papa, tolia basoso te tolia bamisoni te mais toliaka balingi so tozoyiva basante tozala ezaka par la grâce de Dieu mais mboka eza souffrir mboka eza na pasi bato bamona pasi papa bato bamona pasi c'est pemba est-ce que souffrance oyo bino bozomona peuple bazomona oyebisa yango neti bacibala ndeko cibala oyebisaka bango ata tolobi osoka na bona bandeko basena wana mpenza sena ata tolobi yango bosala eloko te tosala ndenge bosala eloko te wana eza motema mabe to eza nko wana eza nko basouffrir peuple eza nko papa ah c'est pemba ntango oyokaka ke moto ayibi 27 millions 30 millions 10 millions loba likambo solo ser pemba esalaka nini esalinga pasi makasi esali yo to esalaka yo esalanga pasi mingi pa mpona omona mutu ye moko davi alingi ebela mbongo bomo ebela mbongo bo ake nango wapi asali nango nini atia yango wapi akuta bato bana pasi bato basufi na mboka bato bamona pasi koliza pasi komeleza pasi est-ce que bamakambo bato bayebaka ngo bayebaka ngo bayebi pepe ezosufri papa bayebi nyonso bayebi mais basalaka bongo mpona nini mama pemba eza nkoti eza nko basala peuple eza nko papa est-ce que bato basina pacte na diabolo te wana je ne crois pas wana nayebi te ozobanga papa naobanga te nayebi te mpo motu mpo asala biloko ya ndenge wana ser pemba il faut ozala moto oza mona satana omokuta bato baza mpe na baeglise oyo asambelaka na catholique oyo asambelaka mpo na baeglise na biso bayaka te oyo asambelaka na protestant oyo aza motu ya yam oyo aza motu ya boye mpo na yo bato wana est ce que na mokolo asuka bato wana soka na bango ezala nini bakobika to bakobika te baobika te bazala juge devant Dieu est ce que oteyaka bango papa motu soki okoteya ye boye aolinga te
akoyebi soka nga na koya na église nanga ndenge azobateyaka biso mbe oyo bateyaki na église azosalela yango te eyosufri bato yango sa bato pasi eza kitoko te papa c'est mpe bandako mpe so devoir bongo nde mpe soki osala oui okosala nayebi ke oza mwasi kitoko oza attirante na bote oyo oza nango oza attirante sikoyo mobali so bana kolinga yo apart nzambe abongisi bovana na ye mekana omemaka na église naosala boliso osalaka te mpona apana osala osala te parce que oliaka babive na yo alingi atie olito olie babive na yo akende kobambamna kuna so akotali feletali yo te naosala somta dérange nga meme na église pas le problème mais mpo nde osalaka yango te te liboso ezalaki nazosala te sikoyo naosala kaka tokoti 2022 elongo na nzambe akopesi biso naosala bandeko batali soki asali yango te nakoleka nakoloba kaka asali na ye te alors se mpe bato okomela so na suka mpona lelo liloba nde okoki koloba na bakonzi ya mboka mpona mboka na biso na nkombo na yesu liloba suka ezali te bakonzi bayokela pepe mawa basunga pepe eza bakongole biso nyonso bayokela bana mboka mawa mingi basunga pepe mboka eza na pasi mboka eza souffrir bayokela bato mawa bato basouffrir makasi misala eza te kolia eza pasi nyonso eza kaka pasi na mboka tu eza kaka pasi eloka malamu na mboka na biso eza te bosunga biso bayokela biso mawa oyoka na osenga na bakonzi na biso bayokela biso mawa bayokela peple mawa peple ezosouffrir makasi boyokela biso mawa bakonzi na biso na sika na bolingo ya nzambe boyokela biso mawa misala ezali te botya misala kati na mboka botya misala na mboka na biso boyokela biso mawa eloko na osengaka mpe bakonzi na biso yango wana mama mpe mbanga na longoli likambo bayokela biso mawa bayokela biso mawa to bakoki koyokela biso mawa te mpo mboka eza ya bapapa na bamama na bango te eza mboka biso nyonso tu bazwi nde grâce ya kozala bakonzi namona kaka mboka moko na mone oyo soki kure ye na tata monene ekolanga azosepela ezala na kongo namona mpena kure ezonga mpena boye tata mona kupa monene okwa papa kanza azosote na balabala kure ye namona yango nini pare nga mpe na voyage mwa moke namona kaka mboka kaka moko oyo mutu azwi saki ya loso na basukani akaboli bachasse apesaka bato bayembelaka ye babindelaka ye grand prêtre maire boye na boye kingandi sauver de l'humanité boye na boye ye nde solution kaka mboka moko na congo namona kaka mboka moko oyo na congo bapara bazozwa charge ya bana classe ya bamaître mais mona ngo soko asisi classe soko tuna bafrançais moi j'ai kaka na congo moto asisi classe meme oloba français te namona kaka na mboka moko oyo kaka na congo oyo mwana oyo azala na gardienne me bazokole ye kaka na congo namona kaka na mboka moko na congo mwana 8 ans aosala kindumba mpe bazotuna ye na télévision abelaka esala mosala nzoto namona kaka na mboka moko oyo na congo bandeko roulage azoyela volant na chauffeur namona kaka na mboka moko na congo bandeko balingami soso bazoteka lipapu eke na lemba kingo eke na matete makolongo na zwi yango na komi na kinshasa mukongo eke musika tunanga wapi tuna na mpasa bobese na congo namonaka na mboka oyo kaka congo bazokabola tomate bakati yango boye na 4 morceau eliza sombi parti oyo ya este yola nde kosomba parti ya weste nani keke kosomba nord omita akosomba sud na bobi kongo so te bokolela namonaka na mboka moko kongo oyo bafulu partout mais bazoteka biloko wana fulu partout solo partout donc mboka na biso eza na makambi esengeli esala mboka oyo bandeko to prier kaka teke nzambe te il faut biso mpe totelemela bato oyo bazolonga mboka oyo ebonga te c'est très important totika mpe moko nzambe bato kimia avanda nzambe esasala esika sikoyo biso mpe tosala mpo nzambe asalaka na nzela bato ser pemba oki makambo na lobi esali yo mpasi na moni esalinga mpasi makasi na mama
kaka mboka moko Congo eza na basi kitoko lokola bino mais basi bazotula c'est vrai eza te mpo oza kitoko te mais mpo mboka kobala yo eza leka basolo ya solo c'est vrai papa ozomona donc banozo eza makambo basolo valable namonaka na mboka moko Congo oyo kaka mboka moko Congo oyo mwana moke aza na lipa na ye mais mokolo azobeteli lisolo mpo akata lipa na ye nasi namona yango petit yo okobisa ekipe nini ngai aza moto avita mikolo okokoka biso te mikolo biso ekipe so tosoba zwa na makasi omonaka petit tanga loba momona loboko na lipa mwana moke sikope mwana mo moyalele eza te parce que asi apesi ye moral na veya kaka na mboka moko Congo namoni kaka na mboka moko Congo bapara bakiso ogangela bana te po osomelaki ndi sous vêtement mwana azomela pardon ozocontrole nga osombela nga kaleso bandeko bolimisa ngai ntina na yango mais tika lobanga ndenge lobamaka osombela nga soutien bana mike baza incontrôlé bien aimé bato baza banguna ya Congo il faut nzambe s'occuper na bango mpe bapeuple basoccuper na bango il faut bato baza kokipa na Congo oyo baza kolinga te Congo ekende liboso il faut bato wana babiba na mboka oyo mboka biso ekoma bongo libre national makasi grafo na ngai papa Jado nzambe aleka na kopambola ye ye azalaka de sango nzambe apambola ye sepe bato komi presque na suka ya émission na biso omoni émission yango ndenge nini namoni émission nango bien baquestion eza makasi te question ya makasi te edérange yo non mozoloba mingi te ozokataka na mokusi oloba mingi te sepe oui papa ok vous comprendre ye mpe eza mbala liboso aleka biso ya caméra ya l'homme valable pardon surtout donc valable ati caméra ngo lokola barebele bazotire biso donc ezobakisa mpe mbamwaye te sikoyo okoloba nini mpona baleki otikali na bango nafaye make na mbomba nde babukisaki ndeko mama okoloba nini botambola ndenge nini bozala ndenge nini naolobaka na baleki na ngai totambolaka na obanga nzambe pesa ba mambote mpe napesi merveille mbote Glody BBC Shadrach bango nyonso napesi bango mbote totambolaka na obanga nzambe nzambe moko alobi ete azali le père de l'orphelin azwa soin na biso ye moko donc nde boza awa ser pemba boza baorpheline ya papa na mama nzambe azala nzambe omoni mabele ya kolonda yango oyo nzambe azalaka nzambe ya badelese ya baabandone na baorphelin na baorpheline na baveuve soki mpe ndeko na ngai soki bilo bengi osenga nimero nakoboya te nakopesa nimero na ye ndenge te soki yo moko okopesa nimero na yo baodepaka badérangement mabe okopesa nimero na yo ok ye moko apesala bino mpo ekosala bino me ezala basi ezala mbali soki obenga ye soki olingi osunga bango sunga bango ekosala malamu napesi merci mingi na bayebaso oyo basistaki biso ezala spirituellement ezala financièrement ezala matériellement nzambe aleka na kopambola bino se pemba liloba suka mpo na émission mpe mpo na papa Vincent basuka ezaka napesi paster merci napesi papa Vincent merci mingi ndenge asepelaki naleka na émission napesi ye bandeko nyonso oyo batali émission oyo napesi bango merci mingi merci nzambe aleka na kopambola bino tokomi na suka ezalaki bongo émission na bino na chaîne na bino bolinga mingi Vert TV lelo vraiment na jouer rôle ya liyanga liboso ya présentateur émission mpe mbala nsima bokomona lo valable koya tout ça napesi chauffeur na ngai oyo amanga partout nakendaka frère fils fibo mbote mingi nzambe aza na ye elongo mikolo toswane bacourse ebele vraiment napesi mbote mingi na bayebalandi biso bosabone mpe bopartage émission oyo so natangi kombo na yo te limbisa toana posa besoin ya 25 partenaires 25 collaborateurs na collaboratrices pour na partager l'émission mais pour na sunga chaîne na biso ekende liboso sur le solution elité nde tokutani numéro biso asika na chaîne na bino oyo ya Vert TV vous abonnez mingi vous jamais dessus que le Seigneur vous patafiole merci nalo valable moi en tout cas nzambe petit frère ya Jésus Christ ingénieur cerveau électronique oyo azabongo pe yeboko cameraman réalisateur akobeta ko dada po zongo na bandako vraiment soki moye ezali ekozala malamu mpona bino bosoutenir chaîne na bino ekozala malamu numéro
numéro na ngeza 082 49 Malembe. André, on sera course, ok? 082 Tiens, le bosso plus 243. plus 243 82 49 680 45. Zongela le sous Plus 243 82 49 680 45. Ça peut être il faut s'appeler logo. Comment battre? Merci beaucoup ça pour ko seka mo muke numéro ne yango wana soko bengi pe ko sala balam oya malamu balinga yango te même kama pamba au moins te même na ba chaîne na biso mais biso ko ba kotana ngote so be kaka émission mitaka na na suki wana nzamba pamba na mlebo tika na malamu ane ozane ane récolte nzambe a sungabino pe battra bino ngolo na ye na kombo na Yesu Masiya. Amen. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mongani loboko na tata esemwa milikola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert.